na makambo tout album ezali ebima mais na banor promotion ezaka na ndule promotion faut na bandule ba makambo bamba bazwa makambo awa tobeta te mpona mboka te kaka siko okosenga bakombatant nini par rapport ya ndenge baboyaki miziki ebetama te siko tozi mokonzi ya mboka sika okosenga nini na bana poto bakotala siko na mega pronostic na elenge ya Congo TV omoni suwe ya nduliste et tout nde biso oza wana suwe ya nduliste et tout ezali bafungola biso nzela tobana kofrappe nde tomesala kofrappe mpo bandule na banzembo tosalisali ebele na bavide bazwa koyoka suwe na biso yango wana tosouete kaka yango mais est-ce que bakosede biso toza na biso bapeti na biso ebele batikala babetaka na baboite awa mpoka biso eza talaka oyobaya ndeni te grand-père akobetala baboite osimba fosala merci nazonga na grand-père moke grand-père est-ce que oyebaka ke yo kuna moto okotisa guya bamusike badanse bachanteuse na musique congolaise na ndule yo est-ce que oyebaka yango nakoloba te ke ngai mpenza mais eza idéologie oyo bien na biso babandaki déjà oka batabule asalaka yango batabule ye matala franco esala yango mais nga nayaki mpe kaka na mwa obetakisi mwa sete bakisaki un plus donc c'est ça la sens wana bakisaki mwa eloko na kati ya lisolo sinon ngai mtu na créate oyo bato akino na miango oyo bakrea lisolo te nga mpe nayai kaka ndenge kaka batutu bazoyeba siko mingimingi ntango boyaka poto awa ezalaka oyo yokoluka mwa production moko boye neti ngai naye poto mpona koluka production naye poto po eza po famille mpe ezali en même temps fo kosala mpe check ya nzoto ocheke nzoto epuis na babulo mosusu mpe neti bamixage babulo mosusu mpe ya miziki grand-père moi message okosenga na bacombattant batikela notre terrain bozongela musique na poto nazoyebake parce que gouvernement s'est changé c'est changé nango voilà moko tozalaki na bafopa wana mais lelo naza nsima makambo wana eza soute nakanisi bandule ekozonga nango eloko nazoloba bo nakanisi bango moko baremarke ke biso toza na biso bainonsa donc eza okoteka biloko na wenze kosomba oyo to ayi kosomba voilà biso toa dispo sikoyo nde tozolokota papier elenge ya Congo glodidi ya sika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Zambe toloba te biloko boye toloba te Zambe yo otani ozolula ya bato yayo bakoki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi narepi okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatozaarkem.com www.awatozaboutique.com soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse ya kosomba pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo bokeba na pirate mpona kovilisa bamole mipende sima pe tolo somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois on fait résultat Salut la pomade Awatoza mase yango epakomi nango kibokoni na pomade Awatoza Maxi Bio Café yango papa,
connaît pas demande hémorroïde diabète. Soza la bezo mais la pena café kitoko yo Maxi Bio Café numéro ya ngwana na se benga kaka Eric Faka yo moko comprendre po biso basaka de kutanga mona o melango tani la ko commander ministre mobo ya affaires étrangères on est président mobo à Ghana donc rien à voir Maxi Bio Café to so melango bon ba te posa ka yo moko expliquer moninga so na problème na couple expliquer maman te longo ezo mo misabiso na couple yango yo. Tous les malades qui écoutent Maxi Bio Café. Nga vie de loin na melakango et bongo yo. Ayuna. Pour yango d'autres traité pe éjaculation précoce, mari de nuit, femme de nuit, envoûtement familial. Biloko nyonso so meli café kitoko. En tout cas numéro ngana c'est boluka yemo grand prétérique. Bio Café et au selection nzote lengi. Tomela ka na bino yango. Force mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bande ko tomela yango bona santé na biso. Ezali. Voilà, merci à toi, Bana Poto, Bana Kinshasa. Votre humble serviteur Jean-Flix Bassal va se donner dans tel bagage. Par exemple, on a appelé Narata Panama, précisément à Château Rouge, na croisé qui bon dans Marcadé. Na croisé qui bongo prêtre Godard qui poinza oh soko moni na poto au sepel était donc mon aguiété soko moni au faux sepel donc ensemble avec ba guerre de Babi de Norvège Joël Lumbela prêtre ma solo des fois et Joël Kingudi qui comme on a même passé qui toto Kingudi a eu un mot là donc on a eu le plaisir de retrouver l'artiste Moko Labiso a commencé par vieux Bosi Bojana, ensemble, on a retrouvé dans ton solo, on a développé qui va se mboka. N'engagez pas la poto, va l'ingarater, pour la musique, et puis la poto. Par rapport à mon n'engagez Kabila autour de pouvoir comme ma boka ya mon konzamboka sika Etienne Tshisekedi. Est-ce que la poto va se séparer du sous, va conseiller raison là. La poser qui va retrouver dans la Bosi Bojana, la question là, va répondre dans le micro à Jean-Flix. Tout ça qui vont ensemble avec la femme selon mon cœur, Loveli Malete, qui a Gisèle Malete, Yaya Coco Malete, Gisèle Malete, la Moni Bongo, Eden Mbana, Jacqueline Mbana, Simon Mbana, Mamote la Noyangoana. La possibilité pas le Fambala, oh y'a pas que Jean-Flix, ceux qui va pariser va s'accader dans le courant à Tour Eiffel, dans le courant à la métro, on a pas le Fambala, on a Harold de Lomabé. René Moulala en Belgique, tout beau sanité, en moto no yangona, papi Séné, papi mobile ya Fifi, Dadi Casimiro, les Parisiens qui se respectent dans la rage, il faut partir à Panama, à l'Ugo Kanisao quoi. Na pesi moto nous na musique, artiste dans artiste tout ya Congo, artiste comédienne, association ya maman, au ba kata Paris awa, na pesi ba message de condoléances na maman Nicole, maman Nicole Maya, a tout père de l'Ekinaye, Nakati à Mboka Gabon, que son âme repose un peu. Maya Nicole, courage et belé, n'a pas passé, mais en tout cas, Nzambe Azalanayo, après ça, ma casse est belé, parce que la facilité à perdre de Komobali Ndengowana, mais en plus, à bellité, Mbalamoko malade, pété, assassiné, donc il a passé link. Alors, la poto, Bana Kinshasa. Botana sikoyo ndenge nini to alaki bongo na tonton Kingudi prêtre Kindudi tonton Kingudi yewana donc des fois ayebi ka da ye donc malgré la comment on peut t'en rappeler mais tonton ayebi ka da ye Kingudi ezaye donc sans plus tarder total sikoyo retrouver na Bosi Bojana grand-père na micro ya Tracy Mbelenga Pro la même magique Mobali ya Glody Diasuka, Tracy Mbelenga Pro, Tolek. On a le plaisir de retrouver un prêtre, une icône de la musique congolaise. On a à Paris, précisément à Château Rouge. Président Bosi Bojana, vous avez ça la planète à Paris. Quelle question. Non, oh, mon calais. Parce que ça. Aïe parce que les appels qui m'ont gagné la fin d'année. Donc on a un cheval. Kinshasa, Paris.
C'est bon? C'est bon? Voilà, chers amis téléspectateurs qui nous aiment à la Villoise, et c'est de l'Europe. Votre serviteur Jean-Flix Passazal passe dans la telle bagage. Je suis accompagné de mes deux grands frères, les artistes et musiciens congolais à Mboka la Bichot. Oyo basala basolo à danger et Ndimama. En commençant par les grands prêtres Bozi Boziana, c'est Rwanda Boyebi, Moro Kiyi, Kachako Ye, Moro Kiyi, Kapusakuna, Ye, grand prêtre. Donc, j'ai référence à la Raming parce que dans la Ramouké, on se planait Mboana. Oh, tout ça, on a un artiste en danger, on tout basala Ouengezala. Rien de fait. Alors, président Bozi Boziana, Mbotenayo. Tout ça dans le topo. Président moi c'est. Ok. Et je te veux na Mbotenayo. Bonsoir Jean-Philippe Bassassa. On a le plaisir de retrouver Bino prêtre ba icône de la musique congolaise. Na kati ya Paris précisément la Château Rouge. Président Bozi Boziana. Oyo ko sala plan ni na kati Paris. Ah. Quelle question. Non, oh Moka la deuxième patrie. Parce que ça aïe parce que les amis qui m'ont gagné la fin de la donc on a un cheval Kinshasa, Paris Belgique donc on a un genre citoyen du monde donc on a les amis pas nana masolo siko ya mouvement ndenge nini mouvement ezali moi solo comme la moi ralenti tellement qu'il est déjà tourné ok hein solo ezali bandule ezali mouvement ezali activité quand ndenge ezali c'est au grand-père on a vu mouvement comment on a ralenti par rapport on est na poto maboya ke bobo takaba conseil au ndenge par rapport à makambo ebele ndenge ya poto ndenge pe mboka na biso ndenge ezali pe donc par rapport à makambo nyonso to wana ralenti wana eza nango normal eza te ke voilà grand-père alors c'est une douce ralenti makambo comme na ralenti donc voilà mais mingi parce que quand on va dans que voilà on peut que ça peut par rapport à mon konzamboka ya kala nenga dalaki et que gouverner bien té si quand aussi mon konzamboka ya sika yo rien to vena moi message de la porte là bas na Kinshasa. Ouais, merci, bonjour à tous, bonsoir à tous. Oui, Jean-Philippe, grand-père écoute à l'idéologie. Mais, surtout, tout ça, là, qui est en l'album Arafat, Mbutu, ils ont reçu des agrités, mon frère. Ils ont la photo, ils ont la qui. Dans la photo, ils ont mais c'est au Kitara, on aura pas petit recrutement, au salaire orchestre, au Soukan et Soukan. C'est pas petit, on a vu l'album Arafat, Nabango. On a vu parce qu'on a la photo, on a Mbutu, dans la qui, dans la photo, Banda, 2006, c'est Banda, puisque là, on a béni, à Tobeta Sundulete. Masolo Benani Mbalamoko. biso ozalaka omonaka kini wana ezalaki neti nasali nazonga kose ressource na mboka me nazali mwana nazalaka awa ozonga nakendeki nde mpo nazongisa masolo na uta na mboka na nga siko ta tozongi awa place nga nazalaka place nabetaka bandule place obetabeta bandule place grand-père atianga mpona album arafat oyebi na album non violence toyembalaka grand-père kote bafitiringa aboyaka te atiaka moto te poids aboyaka eza motemo na album na ngai arafat grand-père non violence grand-père ayemba toyembala ye donc oboyeza petit na ye te petit bakeseli mosusu ya palais mosusu ya so ndeni mais en gros nanga aloba noke album arafat ebima na bareseau sociaux obeti na makambo to album ezali ebima me na bano promotion ezaka na ndule promotion fo ezala bandule makambo bato bazwa makambo awa obeta te mpona mboka te kaka siko okosenga bakombatant nini par rapport ya ndenge baboyaki miziki ebetama te siko tozwi mokonzi ya mboka sika okosenga nini na bana poto bakotala sikoyo na mega pronostic na elenge ya kongo tv omoni suwe ya nduliste et tout nde biso oza wana suwe ya nduliste et tout ezali bafungola biso nzela tobana kofrape nde tomesala kofrape mpo bandule na banzembo tosalisaki ebele na bavide bazwakazwa koyoka suwe na biso yango wana tosuete kaka yango mais est ce que bakosede biso toza na biso
petit na biso ebele batikala babetaka na baboite awa mpoka biso eza talaka oyoba ndeni te grand-père akobeta na baboite osimba te fosala merci nazonga na grand-père moke grand-père est-ce que oyebaka ke yo kuna moto okotisa goût ya bamusike badanse bachanteuse ya musique congolaise na ndule yo est-ce que oyebaka yango bon nakoloba te ke ngai mpenza mais eza idéologie oyo bien na biso bakangaki déjà oka batabule asalaka yango batabule ye matao ya franco esala yango mais ngai nayaki mpe kaka na mwa obetakisi mwa sete bakisaki un plus donc c'est ça na sanso wana bakisaki mwa eloko na kati ya lisolo sinon ngai mtu na créaki oyo bato akino na miongo oyo grand-père acréa lisolo te nga mpe nayayi kaka ndenge kaka batutu bazoyeba siko mingimingi ntango oyaka poto awa ezalaka oyo yokoluka mwa production moko boye neti ngai naye poto mpona koluka production te naye poto po eza po famille mpe ezali en même temps fo kosala mpe bachek ya nzoto ocheke nzoto epuis na babulo mosusu mpe eti bamixage babulo mosusu kaka ya miziki grand-père moi message okosenga na bacombattant batikela notre terrain bozongela musique na poto nazoyebake parce que le gouvernement s'est changé c'est changé nango voilà moko tozalaki na bafopa wana mais lelo naza nsima makambo wana eza soutien nakanisi bandule ekozonga nango eloko kana nazoloba nakanisi bango moko baremarke ke biso toza na biso bainonsa donc eza okoteka biloko na wenze kosomba oyo to ayi kosomba voilà biso to adispo sikoyo basomba oyo mingi bakomprendre nti masole ozala grand-père bana kitisa bali kotala yo na Mercure Télévision bana poto bali kotala yo na ligne Congo TV mwandinga basentir ki grand-père dégage ton père bon nga bonga mboroki kapusa kuna eluke tulushe borwana yaya borwana lof maleta otala ngo sikwa sepela bayoka mpena masolo ya bien oyo ezoya to bayoka masolo ya bien nde baokomprendre ok mwa mbote na bato batali oyo sikoyo na kinshasa bambota tro na baoyo nyonso bahonorable tu oyo baotala na kinshasa sikoyo baovini moleka basakari bababaswe honorable Serge Kayembe Serge Zakari bandeko Eliezer même triple brassard Nerombungu grand prêtre Banga Moyo voilà grand prêtre Nerombungu honorable c'est piano les bombardiers en tout cas na ba on atteint comboté vraiment mbotato. Ok, merci à toi Joël moninga ya guerre d'Ababi. Tu peux sa parole na retrouver na mwandinga raka na idéologie. Gapela lobina te yinga ba mula ki wengete. Ouais, je comprends. Mais moni makamto loba ngo to souhaiter ba combattre ba fondation nzela. Parce que biso to za poto yemba na podium na micro. Comprendre? Boy, c'est bien bon ba oyoka la bango ba sepela ba nini mais so lingaka hein? Na yema nzembo to yemba la grand-père. Toko samba ngana yo e mokili condamné nga avant kutu jugement plaidoirie ya bavocat bayoka kutu te présomption d'innocence acquitté
En gros, plaisir à toi, Jafri. Donc, on a caressé en plein rime arcadé, na 18e, dans les livres. On a fait Batutumbote, on a fait Batutumbote, ils ont la Kini, ils ont la Mikili, ils ont la. Donc, Mikili, le monde entier, ils ont la State, ils ont la Ziba, tout le monde, ils ont la Combo, les Kébélé. Na autant on a fait Mbote na Christian Mujinga, na joie coup de fil il y a César Kapuku na Zambie, na fait Mbote na kata Lusaka, plaisir à trop César, Rumba Show. César Loboko, César. Loboko massa na biso tozalaka. Oh César à la Zambie. Un collègue non un journaliste. C'est vrai. OK, merci à toi. Voilà benga nga ibule na pesi Batutumbote. Honorable Nerombo na pesi Batutumbote. Comment dirais-je, na Paris à Bakombo Zebele vraiment na pesi Tukelo Mbote na pesi petit nanga Igestar. Mutalombi kobo sala te. Mutalombi na pesi Mbote na Bakombo leke bele mon frère na pesi ka Batutumbote, Michuri, pesi Mbote, Pierrot Leblanc, baninga na biso. Le temps pour moi de saluer Moro qui est Kapoussa Kuna, donc grand prêtre. Yo tikala na bande, tikala quoi histoire. Donc tokobo sala te via sala yo quoi. Grand prêtre sala yo Moro qui est ngai pe Jean-Fix na ngonga langa na folie. Moro qui est Kapoussa Kuna. Moro qui est Mbote à toi. Les gars. Ba choisir belé en tout cas. Sous ça nous allons y avoir la comme il va choisir belé. Montant à tout le monde des techniciens pèse limité. Mais la pesi va Mbote tout. Bana Isamera na kin. Bana terre Isamera. Autant vous le bas. Yé tout yé ba ou différence yéna. Tant que maintenant au sol la bongo. Nous allons 2003. Donc bon le comment la ngomé. Origine il faut payer banaka. Bon déjà final wango kin wana foye ba origine dans na poto to umela mais histoire échangera t. Dans la vie yé tout yé ba ou différence il y a 2003. Mais na ba tant on a ba station Japan qui ne bina ya kitisela ya mata moto ezaka mouvement to biso tout bilo musubo ka saka za raja mais lelo kini mobinga ebenga kini mobimba wana bina ya kitisela ya mata ya fungula to jel photo créateur nango eza na kata Japan na créateur nango za rento vena kini mobimba bina donc faut ça la histoire. Vous comprenez? Mais viens dans le grand-père, mais dans la monnaie. Il y a qui tissé la Yamata, il y a son grand-père. Viens le barateur. Soit on s'en va bien wana. Ne tombe la maïté. Ne tombe la maïté. Bien pour nous sympa on s'agalaté. La monnaie va faire action. Mais la pérenne tu n'as pas beauté. Son petit, mais on va faire monsieur na ba esprit ya ba vie na biso mususu. Mais j'en flic. Au moment où on prend pas vieux, peut-être zacle, maman a fait idéologie. Ça va vieux là, dans ça où tu as. Ndeni peut-être on se comprendre ba vieux là, monsieur biso pe barren te boto pour ça la beauté. Vous comprenez? Mais c'était vraiment gentil à toi à Royamba biso. Déjà quand ba liboso j'en fais pas tout par hasard mais ça penza. Les hasards n'existent pas. La penza histoire. Plaisir. OK, le temps pour moi là pour ça mbote na maître Sampino, Nzambe ya fret. Nzambe ya fret, autrement dit, association à la Mombele, et si même pas la yo. Donc ça n'a jamais. La personne qui pas il y a Pami Bassasal, la personne qui pas il y a Pal Fambala, Oyo, alors que les Français qui ceux qui vont s'accorder na kokata bino courant, na kokata courant ya Tour Eiffel, na kokata courant ya métro, on a Pal Fambala. Ministre ya danger. La personne qui na Belgique pas il y a René Moulala Nsingi, tobo sanité. La personne qui pas il y a grand prêtre Godard, na kata Paris quoi. Donc Babi qui pointe à Babi, qui pointe à Godard. Monsieur Kozambo tono yango wana. Très Mbelenga pro. Dolan. Merci à trop bana ya Elengi ya Congo TV, bana ya méga pronostic. J'espère que tu as la grand prêtre Bozi Boziana, icône de la musique congolaise. Ensemble avec Rento Vena, cofondateur ya Wenge dans l'ensemble. Wenge 4x4 BCBG dans l'ensemble. Tant que balaka bango tout, Rento Vena bazalaka. Alors basengi na bino bana poto, boyoka na bango mawa parce que musique est un domaine na bango. Baliaka wana, bamelaka wana, balesaka bana na bango wana. Basengi na bino ba combattant. Gouvernement o ezaki échec ya ba médiocre c'est leki nango.
tokoti na gouvernement ya Chichi. Donc toyebi te topesa bango chance bameka mpe kozongela vie na bango ya ndula na kati ya poto. J'espère le pasteur Francis Lola, les mikilistes les plus suspects na kati ya bapoto, vrai pasteur Francis Lola oyo aya na parole de Dieu na nzala te. Oyo ayate ko mpia ke beti ya abndi ko sambela te. Pasteur Francis Lola boyebi na matete na poto boyebi. Building telema wana ya danger na rompo ki sa ko so kera wana tuni. Na luka cheba pasteur Francis Lola pa l'action building wana. Donc des fois te bana poto bana mikili. Tika na pesa mbote pa ya Faki na ba Londres. Faki c'est mec ya Jean-Flix. Faki na le l'homme abe Faki. Oloka ki fait c'est mec na Jean-Flix libanga yango wana. Faki Koko ndeko ya Koko malete Koko malete mobali ya Chichi des fois te batula mpaka ba mona pele fe na bao na ngambo ya Suède petit frère propre banen basasal Jean-Flix tal de l'homme abe mona suka talaka yo mona suka na banen basasal des fois te donc betui baou différence yena na bosanité na ngambo ya Belgique c'est papi zene papi mobali ya Fifi ya bino yango wana Eugène Lutula pro Dadi Casemiro tobo sanité na pesi mbote na musika toujours à partir ya toi bon on arrête mikile quoi na pesi mbote pas ya mon cœur la femme selon mon cœur Loveli Malete Love Pichuna donc mère à Poupi ya mère terministe na benga mikolo donc talaka mo sazanga mbanda des fois type na la rodage ya Baudouin nakati ya Villeneuve Saint-Georges obali ya Maman Virginie tobo sanité Fortuna Boulantourou ba prêtre nakati ya Rennes ba fanta idéologie petit nanga Kams Kamena vient au Jean-Flix aza konela o mabe les caméramans les plus célèbres lokola kaka Eugène Lutula na pesi mbote pa ya bana to ya poto batala Jean-Flix bo c'est pour la Jean-Flix bo c'est pour na famille méga pronostic bo c'est pour na Elenia Congo TV na bokasi ya Tracy Mbelenga Pro mobali ya Claudie Diasuka la mignonne Tolek Elenia Congo top de top c'est Papa Bonheur. Il est temps rester branché. Il est temps rester scotché. Chers internautes restez branchés. Ne vous trompez pas d'adresse. Si Nini est ton visibilité, si Nini est ton bifo, numéro 1 va site. Ne zappez pas yo. Biso basoto lana Elenia Congo Biso base atalaka Claudie Diasuka Bana koko balingaka Elenia Congo Biso basoto talaka Claudie Diasuka